to ebana ko expliquer, to exploiter likambo etali nzoto, likambo etali ba sexe, likambo etali bolingo. Alors sans plus tarder, lelo awa wana mbeli bino, je de ma droite à côté de moi, j'ai Billy, à ma gauche, j'ai Clarisse. Bangonde ba etoko présenter na bango émission to exploiter pe to décortiquer na bino. Alors bana membre lelo na ekolobela to ekolobela d'ensemble au etali pourquoi basi bazotonda lisusu te. Nayambi ba email na bino, nayambi ba SMS na bino to solo la pona likambwango to na pourquoi bazotonda te. Merci na Mamou, merci na ya Jericho Betox, merci na chaîne na biso kitoko mino moboye Bissel News quoi, hein, de Mamou National. On est là avec nous, avec vous ensemble. Ne nous quittez pas. Vous l'embattez pe vous a jamais déçu. Alors, je m'en veux directement que tout na ma première question na Billy. Billy, na ena tuno nano. Batobele batindelinga ba texto na tuna nano mobile otozane na minute on esika on a plateau na biso. Pourquoi basi ya lelo bazotonda te? C'est dû à quoi? Yebisanga nano. Merci beaucoup Dorcas. Omoni na koyebiso eloko moko lelo ndenge tozali vitesse ezoya na makambo bolingo oyo. Donc na yebite so kamusa même biso. Parce que basi bakomi na ba recherche moko ya bango moko okutu mobali ta mususu azana ngote. Pourquoi basi bazotonda te? Lelo soki basi bazotonda te. Ezana ba voler belé. Ils ont volé belé, donc il faut décortiquer en bien. Bozo si ba bien te, bozo kotana kata libolo en bien te to, boza ka superflu to ba likolo. Non, omoni lelo tango mobali na mwasi ba aussi bana. Faut que belo ko moko. Ezana basi mususu balingaka po atonda fazo a 5 coups. Nda moni ko si bien. Mais ezana basi mususu balingaka po atonda. Il faut tom sous 3 coups. Mais or ezana biso mibali nde tozaboy na ko banda ko siba au mwasi lelo boy. Parfois yo mwasi o éjaculer 2 fois mais nganda tom sous na bois quitter. Ah bon? Oui, mais ça oui, tu es bien. Net yo penda oye ba vraiment que non na minute tourner na aussi ba mwasi na ngaboy, c'est qu'il a éjaculé déjà 2 fois, 3 fois. Oui ba. Nga personnellement nde nazaboy. De ceux qui nazo si ba mwasi na nga. Ceux qui a éjaculé na yebaka. Ah bon? Oui, et parfois nazani non na caresse sa pamba. Mais a éjaculé na yebika éjaculé. Kasi ozomona te ke yo ke nango mbangu trop, o caresser mbangu trop, yango atondi na mitondeli na déjà avant que likatano ekota na kati ya nzoto na kati ya libolo. Non, donc kasomoni na monde bolingo hein. Eza tango toza na mwasi na nga. Il faut na ba mwasi na nga ba partie intime na ezaka wapi. Et ton na matinée na mbetu pona sane ba aventure te. De funa banda directement ko caresser ye na sepelisa ye. Tant non sepelisa ye, funa banda ko caresser même si na ba partie intime na ye. De ceux qui azara sensible parfois na vagin na ye. Na vagin te lo ba pa libolo lelo na kombo na on émission na biso kwa bana membre bino moboyebi kwa. Na ndinga mabete donc na chaîne na biso na émission na biso otolobaka elo on eloko na kombo na yango. Ceux qui na bandi na yebi ki ndinga zawana po na partie il y a sensibilité na ezaka na libolo na ye de temps na bi na caresser ye so na longwe na ko embrasser ye directement funa kita na fongole makolo na banda ko sise ye ko sise ko lembola ye de temps na zo lembola so na bi na lidesu na ye wan lidesu na bino ba so ko lidesu wana so ki yango ne mutu e buka kaye directement so na bandi ko lembola e place wana a osani ako éjaculer et tant so pe so kaza na maîtrise ko éjaculer na nga na kati ya munoko na kati ya munoko. Okay. En tout cas, merci Nabombi Onano Billy. Nakena onangambo na ma gauche. Na gauche nanga na otuna mutuna na Clarisse. Clarisse. Bino ba fia lelo bolobi biso ba fia lelo plutôt nanga pe na kati quoi. Tolobi to otonda isusuti, to otonda lisusuti. Bino bo to otonda lisusuti pourquoi? Pourquoi tu as tonda te biso monde to sala ngo vite ou bien to kominde na mama ngwe belé na mutu to zo sala amour ozo ebate ko zawa na mobile azo si bayo mais esprit na yo za libanda to ezani. Merci Dorcas. Bon pour na biso basi to tonda lisusu te parce que to lingi sexe mingi. Kolinga sexe mingi e comme ça biso neti liboma. Que to koki koloba neti ni. Ezala biso otoza libanda, ezala na basi baza na kati ya ndako basi ya mabala, eza monde atie mobimba, ezala na poto partout.
tolingi sexe mingi ezala Clarisse ozobango lobango bien sexe elingi lobani on lobi mo français sexe eza nini olingi bolingi kosibana nde trop oui loba elo lelo na kombo na oui eloko na kombo nango il faut que bon partout tolingi kosibana mingi ezala basi balingi sexe mingi neti mpo na ngai mpo na tonda peut-être deux coups hein na tondi yo deux coups ka otondi oui et pas nanga deux coups seulement c'est fini mpo na ngai deux coups eza te ke mobala matimba la moko non mpo na ngai tobandi non na caresse toumeli après omona tobeti ya liboso kobeta nini mabanga to kobeta non kosibana tosibani ya liboso ya mibale après pour nanga c'est fini hein ekoki pour nanga na moni ke non na sepele pour nanga ekoki bongo dans combien de minutes yo kaka ba matisi matil kolona ba sibio premier coup deuxième coup ba sibio maman otondi donc quand ba moko bo matin na mbeto bo sali po otondi non maman to ko kena ta 2 heures du temps hein na 2 heures du temps to sali pe sepeli singai o mobile sepeli singai et pas sepeli dans 2 heures du temps to ko sepeli pas de problème Clarisse je dis 2 heures du temps donc tu koloba mais eza suffisant par exemple on a yo pour la mususu temps so linga 3 heures 5 heures du temps oui Beli il faut yeba mobali na yo faut asiba yo pendant 2 heures du temps est-ce que mobali na wango avant de la kona ndaku banda tongo tipo quoi non faut so pe charge mibali parce que mobali lelo ko za bimaki banda tongo zogi pourquoi ne l'autre ibandi on a so bana poto akobima 6 heures ake kayu azonga peut-être 0 heure tant azongi 0 heure on a déjà fatigué et yo linga asiba pendant 2 heures du temps pourquoi c'est ça hein Clarisse non mobali akoki kobima par exemple akendaki musala azongi ezala mobali mususu akendaki musala koki ozonga 22 heures 21 heures mais na 22 heures on a koki koya bon bala moko teke boke bo matina mbetu au servir rien na nous allié à sokoli c'est fini et sili après tombe kota na chambre bon mandi peut-être maram na bino exactement nini on a loba makambo nini makambo libolo na likatande yango to oui ezala makambo tozolobela nde makambo ya kosibana yo na mono a trop vitesse oza trop vitesse Clarisse na lobi olobi otoloba que yo lingaka 2 coups alors dans 2 coups on a tamuso elobi na bili mobile avant de la kotongo midi pour qu'on anda coûter on ko récupérer na ton nini tango uti musala yemba mo récupérer ba mo matina mbetu papa lokwa mabata non na expliquer yo avant tango uti musala tango koya na servi no biloko kolia ba mo matina mbetu papa mabata bosibani avant tout il faut quoi koli apeminanu to ko banda malamo mabata te to bandi non na caresse ko banda na caresse après to bandi ko kende bandi ko sise tout moi si peut-être zo sise mobile na yo zo kende na ba partie nyonso après bobandi ma oui masoko libindi wana donc partout ozo sima mobali na yo mobali poso sima moi si na yo partout c'est ça quand ndenge to tikoloba vraiment émission bolandango po eze lengi makasi ba otonda te ka pona nini donc no yeba te s'il te plaît nangina lobalika moko basi bazotonda te pourquoi parce que mibali toujours bakomi kaka aza fatigué azokomisa moi si penda esika oyo moi si akoki kokoma te omona mobali ka fatigué ya nini mobali obali biso kutoto alibanda bongo o baza kati obimiseli mbongo bali ye papa bakoya kolalelo mwasi na mukolo lupangu bien na mwana ya bayer na yo alaleli yo mwasi faut komisa mwasi oyo bimiseli mbongo faut komisa epena na esiko ya lingaka hein oui parce que basi tozoloba mingi parce que bazotonda te mususu bazoboma libala omona mwasi aza kati ndako me azobima libanda parce que baotondisa bango te parce que mobali azokomisa epende esiko oyo azolinga te aussi ba bien te veut dire donc aussi ba bien te azo se retrouver te anzame moi ça komi ko baluka akoluka ta moi musala oui tokoma mona ngo lelo mususu kuta azobima na mona musala parce que mobali na yazo sala e malamu te aussi ba bien te oui mobali peut-être azosi ba bien te moi si amoni que non peut-être tant ko kende pas mona musala moni kakangami pa ya mwana musala omoni te ke yo papa libala na yo vraiment bolingo na mama pende za la kalisusu te yo tikali yo lali mwana mobali mwana musala zui na e akomo sepeli sa mama c'est bon vraiment ba mama ba papa vraiment te Billy bino mibali bozotondisa basite leloyo ezate ke bino bomona te ke bokomi na bimela
ebele encore le kaboyo mwana yaka omeli nini oyo ba msusu ba pesa bakoba komo pe komi ebele ba kisi yango siko ezate ke boko bozo koma affaibli bo mona te boko ma trop affaibli na mbetu possible moi si ozoko kasute po mela meleleki te mais Dorcas nga conseil non pesa no aliboso avant na répondre yo bande kunanga mibali nyonso ba mela bimela mela wana na iso batika parce que zo bebi sanzoto na bango parce que lobi tango va ina mwana batu na ndaku lobi okomo ko suko si baete et comme ga possible il faut kaka ozwa encore tozwa soki ni nango mela bon ce que ça soute encore raison mon na soute les problèmes c'est ça ya au moins on peut savoir conseil batika ba mela rangote neti po nanga soki na biki non fona si ba moi si nanga donc c'est que ton non si ba non si be na force nanga on nzamba pesanga na force nanga na biki ton na matinée na mbetu na biki ton na zai na mbetu azande ko nangati donc il faut na sepelisa ye akoma ne sika o ya lingaka c'est ça vraiment tata moi na binoté donc likamba libolo na likata vraiment tata moi si pardon non ko vraiment pardon soko boya ngo boye mission sala mokilo na masoko oyoki vraiment to ko bakaka koyo na ndenge olobi que yo pona yo po si ba moi sino sepelisa ye o melarno le te faut naturel oui na saka naturel naza naturel donc yo pe on za na bokungu bwa nzoto nzambe wa naza naturel ce qui est ça qui coïncide que na bimaki na meli moi bière nanga c'est tout donc tomeka bo banga te va Londres zefera muntina moi na Londres ko banga na ote vraiment taka émission yo bino mo boyebi ke tomesa on sepelisa bino toujours ya zef yo yebi quoi Lambert muntina na Londres bonjour na yo ya nana na Paris bonjour na yo vraiment ya Jericho Betox manzaka mankoi oyebi kaka donc yo zalaka wana na sima caméra ta botala image kitoko ndenge botala biso boy ezaka ya grâce ya Jericho Betox vraiment tokoba boki mabiso te bozalaka wana nazongi suna mwana mboka mwana camarade na ngai Clarisse bino pe basi bokomi pe pakola na sali bolo okomika boke gambela ya mbanga zandu ya mbangai oko yebaka déjà maman moko boya na matete na ma campagne kuna beta pesa mo babiloko wana po libolo ebonga mais bonga kati yango mibali bokima bino boke no linga libanda lingi na tache na epo libolo zoko mai na kati yote tozonga na ndenge olobi ngai babisala sala wana vraiment on a salela ngote ah bon oui sokola de malam sokola bien mai na yo kaka tango ozo sokola mai bien ozo sukola ngo bien na se ozala toujours kitoko babisala salo bazo sala lelo mama esila nango pe lelo pe kokobosa no ke po lali na mobali bwa yo ke pe kitoko te yo ka kitoko ndeni na libolo se komi mai sikoyo bisala saleleki mingi na biso ba basi mais tango ozo sukola bien kana se loko na ko yebisaka baninga na nga basi ezaka ka mai ozo sukola kaka mai na yo bien konika bien assez omona atande konika bien na libolo oui onika ngo bien omona olali bombala ozoka oyo koka toujours kitoko mais tolela peka trop ba maman tolela trop partout dans le monde tozali nous sommes en train de pleurer beaucoup que ba aussi ba biso bien té mais tango yo en tant que moi si so oli ba si ba yo ozala prête ozo pesa tout le temps mobile no tangu pe posana ko si ba yo po osepela lokwa bo lo bake ba osi ba bino bien té est-ce que bon ezala mususu askoki ko se préparer que po abimana mbali na ye asali bisala sala abongisi atie babichacha mais mususu kaka ndenge asokola kiwana asokoli kitoko esili nango neti ngai oyo nazoloba kosokola nanga ka bien na se ba mama tant sokola libolo c'est ça Clarisse obosa na toto likamba libolo na makata osokoli bien wana ba moko mobile ayebi kamba moko mobile na mwasi nanga sa sokoli bien on s'est préparé comment po ya kokota po sepela bino to lela ten kamba sepela basi ba bien mama akoyoka yoka kitoko kanenga lala ka wana na libolo wana kanenga yoka ngo kitoko wana akoyope ka kitoko bongo moi ça beba rapete abeba kabichacha bichacha kasi soke leki menga nazolo baba oyo tu basela ka bichacha wana batika bichacha wapi na libolo oui bili na yo ki très bien nga utolo baki ba onyo so batsala ka bataka bichacha na libolo na bango batika menga na biso yo ke mwende biso mbato za kapebo oyebi ke na siba na mwasi na se préparer do seke bon pe ba se préparaka donc basi ba comment na vitesse moko ya on a biso ko na débit ya makasi
donc ayebi ke fona si bana mobali nanga azui ake pa maman na coin asombi bitiata aye ati surtout na gambele mona pasi zandu tango mwasi na mobali toza no ndako moko eza jour sube ko to lala no boye loko zaki surpris na ina surprendre yo na sibayo na yo pe goûter oui mais pas chakite oui pas chakite donc ils a mabe makasi faut batika bitiata wana bazotia ezo bebisa bango libolo zo koma mai libolo zo koma bango mai po mokolo kotsate na koyoko kitoko te c'est vrai vraiment bana membre no moboyebi quoi ya Cléo na Sudaf vraiment yo ki masolo oyo vraiment basi botika bichacha voilà toko bakana émission na biso Clarisse siko yebisanga yo lobi awa po otonda vraiment faut babeto deku faut basiba o deku siko pona ba téléspectateurs na biso ba téléspectatrices bande ko na biso basi de partout ba Holanda biso okoloba na bango nini po batonda faut basala nini pona nga na koloba na bango en tout cas papa pour moi sinon atonda il faut beta ta 4 coups voilà pour ACP là pour ACP là ayoka bien il faut 4 coups. Il faut 4 coups, hein? Oui. 4 coups pour Nayo. Matisse, il est sous alors? Oui, parce que pour maman ACP là, il faut papa ACP ça y est à 4 coups. Ah si, bah eh bien, oui, il faut y a sentiment. Ayo ka penza sentiment et solo. Il faut papa Matisse à un niveau. Ok, merci Clarisse. Ozongi sona bili pour Nayo, si pour moi si atonda. Otondi ça penza moi si Nayo, faut bêter combien de coups? donc kaso ebike mwasi ozo va na ndako na yo lelo beti 4 coups lobo beti 4 coups lobi wana 4 coups malingi yo tazana poso kufa azana poso kufa na AVC na katipte ah bon pona osala AVC ozo siba mwasi na yo po bete 4 coups osala AVC non osala AVC te wana zo sepelisa ezala mwasi na ya ndako ezala libanda il faut sepelisa ye faut bete 4 coups po sepela mais Billy yo za bokungu banzoto déjà baboto nango oui na boité nazo kota sikoyo en général na biso mibali omoni tant to lobaki basi bazotonda te car tout de suite là to lobaki po ya tonda fo deku makomi na 4 coups donc yango mona ke basi be bakoma komi dembika amati petiki donc tant yo mobali ozoya fo za ka prudent yango mona oloba photo ye bakape tant ozana mobali no na kata ndako yeba pe kabima kenda ko luka 4 coups c'est trop il faut protéger papa protéger parce que lobi na tonga bima okende ko luka ayi na buto sibio 4 coups abimi na tonga ke ko luka azongi na buto sibio 4 coups ozoboma vraiment merci tango bozane na ndako na butu wana akosi ba wata même kumoko o ez importé ça que moi si de azala satisfait donc bozo si bana merci ngana boya ngoma lobo ya ucholo basikoyo eza bongo te. Tant peut-être la petit exemple, papa obimi oke musala. Dorcas mibal ba ma be. Ah bon? Mibal ba ma be ndenge bile ocholo ba msu fatigue. Tem so beta ke lo mo ya mbang libanda. Sibi sa ki libanda déjà. Ah sibi libanda. Oui. Tant azoya bike no fatigué. Nzoka sa beta ki ne lo mo ya mbang asibne ya darda. Aye na ndako ebiso ke o fatigue musala te. Papa, koloba ka teke po sepelisa mwasi na yo na ndako fo baka ke non fatigue non. Totika biloko wana. Ezala basi ya kine ezala ya poto. Fo sepelisa mwasi na yo Fo sepelisa mwasi na yo. Beta pena sepelisa mwasi no lenge pena o place ya lingaka koma il faut komisa ye. C'est ça. Moni pona ngandengo lobi wana. Olobi no bien. Akoza uti libanda sibi libanda aina ndako alubi fatigue za mabete za ba obebi basala ngo bazali mais pona ngai donet nga général na zabo eton naza na ndako na mwasi na nga na mbetu donde na lingaka ye jamais na ko se manifester fatigue na koza même si na sibi ye kumoko mais kumoko attends peut-être il a éjaculé 3 fois. Donc a commis déjà un niveau où il y a linga kokoma. OK, merci beaucoup. Alors comment attendre vers Nasuka émission na biso bana membre. En tout cas, bolandi émission. Alors Billy, moi le bano ya suka pour la journée lelo ezani. Bon elo ra na koloba ya suka na kopesa ka conseil na bande ko na biso nyonso ya poto na ya kisasa partout na monde au bolandi émission oyo. En tout cas vraiment toyebaki soki ozana mona batu na ndaku aza poto na ote. Donc azan de kona ote azan mona tata mwasi na ote yaki libala. Donc libala eza
ko participer na kati ya kosibana do faut ko luka kosiba kaye malamu so ko moni ke ozo siba e malamu ti luka ta même si otuna moi conseil dans na moi camarade bozarane parfois e pa yebi yango akola te ba siba ka boye ba sala ka bazon ka sa boye po mbal msou e ba siba te. Merci. Donc, Merci, c'est sûr. La reste le bano ya suka liloba na ngai ya suka na koloba ezala basi nyonso ezala ya Kinshasa na ya poto partout mobimba. Bon, maloba na ngai ya suka eza ke o na koyebisa bana basi ke non to yeba pe ke non mpona kosepelisaka bapapa ke soki auti mosala ke aza na fatigue fo toyeba ndenge nini mpe tokoki kozala mpona bango ndenge ndeko na ngai Billy auti koloba awa boye estce maloba oyo alobi estce asalelaka yango mpe yango toningi kopesa conseil mpona bana mibali bino mpe boyeba ke non boyeba ndenge nini mpona kosepelisaka bamama. Merci beaucoup soki okoko obwaka mutu moko Billy, oza mutu moko ko pesa kayu? Oui, bazami bale kaka, pardon maman nanga, na pesi mbote na ya Claude Kitantu na France, et sans oublier prêtre des prêtres, Freddy Lufia Motema Claudette Mikiki. Merci beaucoup et à Freddy Lufia Motema et à Claudette Mikiki na Paris. Merci beaucoup Nadidi Kikelokolo. Merci beaucoup parce que bino surtout bolandi biso de partout émission zaleka pona bino, bona biso ba maman, pona biso ba jeune fille lelo, batondisa biso te. Vraiment tozala kaka na koyeba lolenge kani kokoyeba kosolana papa. Ezaka pona bino. Merci parce que hôtel Rolanda biso émission et qui toko makasi vous avez toujours branché le numéro oyo donc pesa numéro suggestion na bino yo sala biso bien to bongisa to sala ndenge nini to innover na pesi merci vraiment na cadre qui toko oyo et ambi biso flat hotel restaurant na bandal bon regard boye bana bandal tout bokita bana poto bana Londres bana Paris bana États-Unis de partout bana Cameroun bokita awa bana Brazza ezaka domo kitoko bota rande bimisi biso quoi bambetu o esala secousse possible bana bien. Merci beaucoup besoin numéro eza plus 243 ya Olimu chez Nico Damboka 89 56 94 017 na bandel pour la meilleure audition 089 56 94 017 vraiment boya na flat elengio kitoko ba mibiso na journal lelo na bandal molar na veni kulu 50 40 wana nde numéro ya isika oyo bon regard. Merci merci beaucoup à toi Mamou Christelle, Mamou National, na chaîne Nabiso Kitoko Cell News TV. Merci Naya Jericho Betox, caméra Nasima caméra Yonde papa. Merci à vous tous. Merci Nabili. Merci na Clarisse. Merci Nabino Nyoso na Pesimino. Bonjour. Na Pesimbote na Menga na Luanda. Olanda Biso. Merci bisous. Merci à Chris. Bye.